Ce qu'on mobile opena ka bala na épée. En plus aboti pe. Attends on ninga bolingo ka beno yende ba nostalgie. So akosa ki ka divorça. Bon, prophétesse, Olandela compte pourquoi. Eza ko tula, moni batu su achezo kende. Moni ngana remarque, moni batu ba sambela trop. Ko sambe ba lokuta. Ta ba ninga ba gêner 200 jours. Ba chez bango ba olia na bango. Vous comprenez? L'église à l'élo et rendre batu mauvais service. Vous comprenez? Tant que mon bal a proposé, oui, que l'église a la proposé yo. Il faut y bisa bango, bata pena état d'âme. Ce que mon abotamina na source à état d'âme. Vous comprenez? Donc y pena auta nango do chazo botama. Awota ba na source à état d'âme. Ce que y mo temps ba proposer que état d'âme na atala kangote. Moi c'est fait au bala mon balo aza marié. Et puis marié qui a raté moi standard. Mais azabe na moi si mususu OP a fait ba vidéo pe a déclaré pour na mobile na. Donc bato bazo déclarer baza deux femmes au bazo déclarer pour na mobile na bango. Tu penses que même ceux qui yo bibisi mbongo na oh maman langi ba kotisa ko briser ba famille bato. Oh ba kotisa pour na ko panza ba. Donc na ba compagnie na comment na kati. Ba compagnie, ba foyer. Na ba nini susu. Mon oh, il y a des serviteurs dédiés non. Bébé ba ron banane. Bas ni serviteuse. Serviteur, servante. Topé sabino bena po bino bozakaka onga prophétesse, onga serviteuse, onga servante, onga oindre. Oindre. Eh bien la dépense ba sali wana. Ekeka mai buya. Mais étant que ada que c'est mariage wana mobala miseki ne lokote. Oh, nazo bisote. Yuko di bana ba wala le père père na bango tika ba ba wala na balabala. Mbongo neza mbonga facilité. Axa olanga prouver ne ka batu kabali. Soka do sambela vraiment solo. Anga bala mbala batuté. Biso do o kuta mso mbesibe mo bo fort na yo, mais na butu olali. O mo pena orientation nzambe pe. Ngana za biso biso nzondo lelo ozwa nango. Bino bola nanga batu za église ba plein nga o mo nanga na lo baka botu na bina prophétique ko na yo. O magena mela ba bo fort cha nini bote. Prophétesse Maggie. Yatika. Oh. Axolanga sololi ma be Osiris na libala na te. Correcteur News TV, awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel, check, c'est pas pareil. Bon, tu n'as pas de Correcteur News TV, Rachou la caramel encore les lomo kolo. Oh, tu écoutes un abino, vous avez vraiment c'est on écoute un abino. Na kobeta lelo masolo ya politique ité mais masolo na biso basi. Ba basi ya mboka, basi ya Congo ba kusala mwa soni mingi. Soni mingi na bisala sala ba réseaux sociaux kasi tokotika pena no makambo réseaux sociaux. Tokene wa pe pa ina kotala mwa sio asali mwa sina kobala. Mwana ya mama Olangi babina kombo ya Axka. Axo Olangi ote bon kobala. Kasi to komona ba réseaux sociaux maye ko bima ebele. Axa bali mobali, yenda bali mobali wana. Mosolo sa bimisa ke zalile ya mama Olangi, mosolo ya famille, ya libota ya église. Bon, to linga rapete ko tika batna mwa milinga la miso. To tia mwa lumière. Ici ko flou ya ali. Li yango to poni pona venir lelo mokola lelo na Correcteur News TV. Mwana mwasi na kombo ya Maggie Gungu. Mwana ya mongo ya solo na ine toko développer toko sala penza analyse mais toko laksa toko sabino ke boye bakyo ba vidéo ya mwasi oyo mobali ya eko bala awa abala ki déjà parti Afrique du Sud azali sud-africaine aibi anglais aibi français te aibi lingala te alela ki na micro ya mwana mboka mamo international azali mopandisa kuna na Afrique du Sud nde atindi biso bilili yango to mona le lengeni lisolo ngo pende ezali oleke bada beta n'importe quoi dans les réseaux sociaux to ngi to expliquer en au clair qu'est-ce qui s'est passé réellement. Maggie Bokungu mwana mongo mbote na. Oui, mbote Rachou la caramel mbote na internaute nyonso oyo balingaka ba chaîne na biso donc na yebisa bonga ke notant bo mona Maggie Bokungu mwana mongo donc bo s'abonner déjà. Mais faut yebisa bango ba s'abonner na ba chaîne eza so mi sato. En tout cas bo s'abonner na Correcteur News TV.
Vous abonnez à Info 16. Vous abonnez à la chaîne. Moi, je suis la chaîne. Voilà, Izine Télévision, babi. Izine Télévision, kuna suka. Ok, chaîne. Corrector News TV. Corrector News TV. Izine TV. Izine. Donc, on a fait donc News 2. Ok, c'est Info 16, donc Kafuka. En tout cas, info est belé. En tout cas, bon, comprendre que Marcelo lui allait entre les dames, basi bazali belé, bazona d'habitude partout. Ibali pe bazali, bali ba otika la simate, le papa d'habitude Jean-Félix beaucoup fa elima bien kotika biso te azali wana pour soutenir ba maman. Merci na yo pe papa Camille Kamako bien ko lembate ko soutenir ba maman. Merci na papa Tati pe kune sika batami le bien ko soutenir ba maman na milinga la mosika abatami na héros dans l'ombre. Merci lisusu na mon vieux Pidou nyama solo maître ya makasi au bien ko soutenir toujours bana basi en tout cas. Merci na bien de beaucoup lembate. Alors toi développer sujet l'épisode du jour moi mboka Magi Bokungu l'isole côté ma réseaux sociaux moninga na biso moi c'est bali mobali na yo lo biboni. En tout cas Rachou la caramel obi ki ngana comment on net YouTube net comment ba mfutima ba réseaux sociaux comment on net ba mfutima mobo obi ki na ebena ko remarquer mabala nyonso ozo leka ba réseaux sociaux ezanga ba sekele na ba sesi na ngote vraiment. Donc, on monika image kotika na réseaux sociaux. O un tel boa bali, yebaka sim retomber nango. Pe ya makasi ya ba dega na esoni. Donc neti nga komona ndeko nanga aksa olangi. Donc olangi déjà. Donc tant mona da olangi to zonga. To ta da maman olangi. Papa olangi. Niveau là-bas. Est-ce que bazali molima na bango épée manakimia. Donc de longue zo toke sur un combat spirituel. O ko parce qu'on côté ce qu'on a okendele. Donc ba bitumba tout ba mère na père ba bunda. Voilà. Parce que l'ifante aussi koyo en plus a ma prophétesse. Il on paye comme ça ba. Tel ndenge bozo komisa ba to ba incrédule. Tel ndenge bazo pesa bana mboka pasi. Bazo pesa ba chrétien soni nga izo sanga parce que mona ki maman prophétesse na biso mwana maman olangi akiko bala mobali o déjà ici à bala ça yeba ki toi yeba ki te ba ko loba ki prophétesse normal fala ayeba aza déjà la vision na nzamba la ki te mobali wana asi à bala to aloba neki mobali wana za ya yo to libala wana o mwasi abala ki sirène po mingi za la rande ngwana o libala zaki ya yete o nzamba tindele lelo ndeza ya ye. Peut-être. En tout cas, vraiment, ma consoeur, n'est-ce pas, l'élo, l'église à l'élo, et rendre tout mauvais service. Vous comprenez? Tant que mon bal a proposé, oui, que l'église a la proposé, il faut y bissa bango, bata pena état d'âme. Ce que mon botamina, na source à état d'âme. Vous comprenez? Donc, il y a un outa nango de chazo botama. A outa ba na source à état d'âme. Parce que yé mo ba proposer que état d'âme na atala kangote. Même si bolingo est aveugle qui. Parce que bolingo est aveugle qui. Tobo été mais conscience à moto. Ngana ebité peut-être âge. Oui que ma conscience moi le âge peut comme kende. Amon comme ba la proposer tikana cha moto. Mais bazo bossa na ke ba retomber onyo zo ta wapi na ba source na bango. Oyebi Rachou lelo na kosa ote ma balle belé ekufa pona ba état d'âme o ba famille belé lelo et kabwana pona kaba état d'âme ou bien état d'âme et ça qui succès à l'époque o kaka som dabengo Rachou moi non la bino azo tabaka ngazo mama otaki o bona ke état d'âme ne e kaboli bolingo mais mon Dieu comment banga état d'âme de état mais ara som dazo tambo pe état d'âme ngwe mana metika ozalate oh ya poto zo ka zona na so la tsunga ya bako ngazo na so kipuka solo ya kipuka pele donc nzenze état d'âme mwana likodi bima ete ndoki mwana kwanza boye bantene ndoki mwana sa atan babenga ngoni bano baloba na butu wana mwana sasa kani mingi neza sakani mingi kindoti la tozo be adoko kindoti la o kopana mwa banda osakane banda nde banda na kama ko kanganga te état d'âme
Oui, bien, c'est ça, ok. Tout ça, moi, il y a un moi, il y a un Olga. Bana ne bazaka bola na tongo, bana butu na tongo la muki. Siko tema basaka na mingi tout le temps. Ah bet est-ce que moninga le solo. On se bat. Melobi Anderson. Maman ngana lotindo to la mukana. Mama gi ngana lotindo to saka na Anderson siko to matanika na escalier Anderson akoi. Siko asimba nini yo? Asimba bill. Non mo subina Anderson siko bill ngo ekoye wapi o? O mona ki ngo susu. Anderson na ndoto no. Yo lotindo yo mo tu na Anderson ala zongelo na ndoto soki. Non, pour moi que Babylone c'est naturel. Mais la église ça les loro comment le cola et comment sorcellerie. Il y a le soir outil poto ayeboy. Tout l'état de la taper sur ma parfum au tout na teko. O même matin l'église qui va sambela non. Mais ceux qui mutu outil ba kongo maman moi ndembi yango yo ndekeza ka moi batamboka bala mo bolingo mo boye bolingo mo penza bolingo pena makasi. Moi mungwa moi saka fufu muke moi nini bayena yango bana balamba bo yo olambaki biloko na to sambela yango bomi ba pasteur asambela biloko pasteur asambela mbadi ya fufu pasteur o biloko yo eza biloko ba demo botika ngo wana otiki pasteur atindi na ndako bana baki balie tala lelo boyike bato mususu na likamba axe olangi bato mususu bakolo bakiri ba retomber misala mabe ya papa na bango na mama na bango ndenge ezalaka ba panza mabale bela batu mais on a lobby bana beba comme ba fazer lelo likolo na bango mabala bate kufa likolo na bango pourquoi? Parce que tant que tu as la présentation à Marie, il y a fiancé dans l'église, babi au mobile nazé. Yote. Yote. On go bala moi si wala babi no moi si on a un lien. La famille. Lien famille. Oh servitude. Oh boyna boye. Oh basala ki bo. Oh sera sala kabo. Servitude mais quand église maman langue ça rapenza. Problème. Ya ngona lelo peut-être ba ko ba kinisa ba kitumbe masumu atata na maman basala yango mona ko subir. Comment c'est fait que non mwana abali fille obali boye bate que non pa moi makuna mobali ya sabala obike ne beza bo masoleza mo simbasi mibale yaka o wana te ne bisoyo tu penses que Axa Olang dans abongo atika ko yeba te ke ya zaka na relation moko libanda obi de fois makamuso ba mo sango nanko tant zo ba ke ba retomber oui eza vraiment ba retomber obi ba lo ba bana ba basana nzambe soki ba kota bo nzamba solote l'esprit ba maman na bango bata bango ba bengana yango zongela bango so bazali kolo makonyo so mbaye na katité comment se fait ozo bala mobali aza marié et puis marié ka raté na moi standaku mais azabe na moi si mususu op a sel ba vidéo op a déclarer bona mobali na donc bato bazo déclarer baza deux femmes o bazo déclarer bona mobali na bango tu penses que même ceux qui yo bibisi mbongo na o maman Olangi ba kotisa ko briser ba famille bato o ba kotisa pona ko panza ba dona ba compagnie na comment na kati ba compagnie ba foyer na ba nini susu ba réunion ba ndido nyonso singi ba association ba ONG ba makelemba na ba réunion ba ndoki miso ba panza o te ba ndoki na tout ba silika ti tu penses que ndoki mo ba mboka ayata suna na trobikedi nae apesa ndeko nae akina hopa na bino kuna ole be fesa mapa bino ole sisa kuna ebeti bino tono mutu musupe na pasi nae azo souffrir mais ebi ke naza na famille na nga na Kishasa o yazui tam susu azui kaka mwa bikedi mwa muke me ya mutoki ne ya pasi na ye mwa nde mwa litungulu akoye mabo ebi si bato ba uta mboka bazaka civilisé akobi mabandi ne maboko pamba te voilà tant que mon ngaka muke wana ekomi yo état d'âme combat spirituel wana na ebiso nga na kenda nzamba zoka ngai na kena matanga moboye na chika okota kuna te ngai ndo mona nga boye ngai penza biloko ne betanga mutema te ngata boke 100,000 ngai bokabla ba ndeko nanga mona mama nanga na souffrir nae to leta so ba dondo ba 21h fufu ske utile ebanite oyo panza bo pambwa matin oyebi na kena watanga mona kitambo mwana ana akufa bota te aza amwa muke mwasi kitoko anda obela utangola autangola a une église na bango bakutia na jeune pourquoi les gens ba jeune ba 365 jours on comprend jeune mora 200 jours parce que muto obela ina maladi na bakutia sko jeune na 200 jours kwa bika o poto akufa ebele bakufa
ebele bakufa donc baaxe olangi wana eza kaka donc bamanganga yo baparent na bango baliaki ko bangai wana emataka na baminu na bango ezole manganga eti manga bena mobesu wana beatotola bamikomona manga mobesu bene kuoi donc ya mobesu pene buku donc osali bena minu ngai mposi ezaka pasi donc basambela esolo soki azosambela vraiment esolo alingaka bana mobala bato te biso to okuta moso mbesi mpe mwa bofort na yo me na butu olali omwa pena orientation nzambe mpe ngai naza bosole biso nzondo lelo ozwa nango bino bolandanga bato baza beglise baple nga omona ngai naloba kaka boto na bino na prophétise ko na yo o magi na mela babofort tya nini bo te prophétesse magi ya tika axe olanga sololi mabe azala risque na libala wana te donc mwana mwasi ana azolela bolingo ne mobali na ye lokwa obiki mwana mwasi ana azolela apena mwana totala nanu oui maweja atile biso nanu extrait ndeko 16 atile biso nanu mpe extrait wana comme ça totala nanu fi mpe batia biso extrait wana comme ça totala olenge ni mama ndenge nini azolela apres tozonga esa biso bien chambre accouché ya Kevin na Lesogo bazali bamarie baboyana te obomona bilamba na ye mwasi na olakisa na kati ya garde-robe. Can you show us that t-shirt for DRC? The one you show us before. Donc moi si na ye mama ya mwana na aza mama ya mwana ni te aza moi si na parce que babalana apesa dot bakendra po basa mariage civil mais Kevin mikanda na ye ezalaki en ordre te yango bazalaki ko retarder mais mariage civil na bango ezali valide si sikoyo na oma fezi yango mwasi nazokama obi bino na mboka na bino ndenge nini ba isoim. Yes, and this is my hair. Let's put them down there. Bon mona oyo penor na ye makoma kombo na ye Kevin donc eza vraiment ndako na ye avoyageaki ya mwasi na ye yango oyo Lesogo donc Put them together on the bed. balata kutu ndenge moko ntina bapenoir donc bazali vraiment un couple mobile a voyagé si mwasi na ye na voyagé na koya et juste après mariage bon moi la conversation de basole na mwasi si mwasi na miss yo na miss moi je vous aime beaucoup voilà aux hommes international na ningaki tolobi mingi sans preuve le quoi tozana bon en Afrique du Sud na préféré ko kita sur terrain to y pas na faux tozana na faux nde obozo mona bilamba ya Kevin can we see his shoes? Yeah. You put the shoes here, so don't put the mess. This is shoes. Donc c'est une situation vraiment accablante parce que tu veux battre la main à un frère. Look at the calendar for church. Donc toi vraiment on a Kevin tu veux s'entretenir avec madame Naël et Sogo donc on But you're putting us on the video. How are you gonna do it? bah quoi alors si tout le monde a fait moi na so your mother knows all those things. Magi beaucoup je crois que bato nyonso bazolanda biso bazarrive bamoni penza moni kolela mwana mwasi omi ba ko interpréter pas maman international en tout cas maman international ce cause ali kuna na Afrique du Sud merci na yo ndenge o saleli biso ba élément il y a vraiment o po elakisa bato penza que eza solo maman ko ba réseau social okutate la dame aleli alakisi garde-robe bilamba mobali alakisi mwana ndaku
biloko nyonso mobali mutunga nyonso tout ke bazalaka ensemble mobali ayaki awa na Kinshasa pa lobi ke non kuna zozo musala te aya peut-être awa na famille papa a recommandé pour na musala mo songolo pakala yango wana ayaki nzoka nde ayende kobala siko na nona tuna mutu na Magi Bokungu mwana mongo ya solo ya tongo soki aksa tombeka victime et que ayebaki te par exemple que mobala bala et puis par exemple pe lisusa roza ki abanda ko vivre na avant ki ne parce que za congolais abala ko abotami kuna na fuite akoli kuna te akenda ekaka so ezaka koli azande victime so regoza la boni en tout cas pour ngai nandim na ngate ka koza victime oyebi lelo Rachou o baloba ke mukile za muke oyebi ke na micho kande toza boye batu miso baza bande na bona poto ko so na moyo ko leka ka muke pa biso kutu tozala kina mona ba mutakalize mutu mo anakin biso no tozi video te satellite pour ne ba chombo comme satirer toi tu penses que ya avant ba comme tina niveau ko balana c'est bazu moi temps ce qu'on attend on a attends moi chuku okate tu penses que ayebata ndeko mote ya mobile nae ata camarade biso to mona kutu mobile azolinga yo mutu kutu ayebata vie na ete matumbi ekaka yo linga tantona alors ba camarade OK ayebine vie na ete ce qu'on mobile opena ka bala na epé en plus aboti pe ata ko nenga bolingo ka beno yende ba nostalgie so akosa ki ka divorça bon prophétesse olandela compter pourquoi eza ko tula moni batu su a chezo kende moni ngana remarque moni bato basambela trop ko sambe ba lokuta to baninga ba gêner 200 jours ba chez bango ba olia na bango o comprendre ba olia na bango parce que ba age comme kende et belé ba mbongo ba mère ba tika il faut ba saka nango ba o saka donc mwana mobali wana naza pour otanga comme na été pour na eli ngande yete donc ngapo na ngabe donc azabenda musuamba azabenda swapante obi swapante bato balanda basi na sima donc ba swapante donc bato basala kaso ki swapante on comprend ni na lobby obi eza mibali mususu ba gigolo obali okose ko luka musala soit tu peux aller pour intérêt obi kiza mutu mobali so obi asala mwasi mabe azan facilité aibi pourquoi ayeko bala moi mwaso aibi pourquoi akosaki kuna ke ayeko luka musala te aende kolia mbongo o mama olangi atika na tata olangi bambonga batu bana bango balala ba mabanda bambongo wana basona ba jiba mabelebele yango ndi mo mbalo ndaye kolia bambonga ba famille batu mabanga batu so bateka ba pesa bango bambongo ozomona siko ta mama ndenge olela ta mama ndenge azoka passe na mutema neti ngai aksa olangi mama okotika te okotika te oh mais ton mona oh y a un serviteur dédié non bébé baron banane bas ni serviteuse servante to pesa bino bena po bino bozakaka onga prophétesse onga serviteuse onga servante onga oindre mais étant que kasi mariage wana mobala miseki ne lokote oh nazo bisote yuko di bana ba le père père na bango teka ba ba na balabala mbongo neza mbonga facilité akso langa prouver ne ka ba tukabali tala Rachou so landi mabalo le ka ba youtube ana oyo bala nganga kali ko ba vitesse no mona ana odaepe ba prestige na ba mbongo mo moni ne pas cité mobala na chenini o mona pe nyonso ambeka nyonso neza na muto mwasi. On a un mariage de rêve là-dessus. Des rêves, ça sont des rêves, nalinga yandoto, wandoto baba. Ala mukolo, tatika mwaza utilibala na ye. Atika mwaza utilibala na ye. Ape yebe na fruit d'ici, obi bamba banga te. Na ebite papa obe na yoko bala Kinshasa. Na ebite so yaki na avion. Obi yaki okati Tanzanie titi yoko na Congo. Risque na ozui avion, obi avion ko sape crash. Tano mitama ba mi bali penza.
olaki mpe na ndako mama omona mpe ntango soki basambelaka ko abe monzambe mobali kuna osambela mobali koto bolingo na mwasi mosusu ako baprofetese baza na pite mo basala mingi te eza bana mosala ozwa ide te yatika te remarke basala nzambe babotaka trop yo mona yo fosala banalise wana remarke basala nzambe balandisaka bana kaka boyeboye o balobaka o bamusa baluba otabota bongo te lelo baserviteur lelo bakoma bota bana lokoma bata po bakoma bamisali axe za zemisiko atikaka bongo libale kabolema atika na mwana siko ngona biso axe ngo so za nzemi siko zemi ana omo ateki libala ngo bezo tenga manango libala ni de po balaki est-ce que naza ba zabe nesengo ngabe na bali mubali nanga linde de miel ba okini bazo tuka bango oma ibdo na micho do bango de bazana ndenge baza bongo ba ya ko prouver ba photo mta na vélo yeba pasi na été ponde baza bongo linde de miel ba to so basaki be débat omona nga YouTube ko be biso YouTube bango na bango en plus pe YouTube lelo omoni ke moi ça ndanga maman akope monster c'est ça mère ngalba na anglais te I don't speak English ya you speak English pasi no speak English pasi speak English ya trop tard te kanga pena mutema chama bolongo na se oyebi maka mususu oyebi diable bon na mekote oyebi diable akom se lo ka munyo ke sa munete se muki ebele baba na lelo yo no mona te otabani lelo 2 jours bakabwani ya yo oze yo te aska olanga sala ngo ba laksa bato ke na bali folo ba mi bazebele ba luka basi mo sikitoko ba poste l'église ne be yo linga mbala uta fruit d'ici yo lo mona comme dans poto to banda ko bakanga rendoki ta oti poto ali bilo bozui ko ta bendi beauté moi parfait kindoke sili mais bato bakanga ba ndoki kala bobo les olata bango ba obonga te tilo ba ka ba chora ya musube obonga ba mutema menga aska olangi tika na ya tika na ngo trop tard te yo prouver bato melibala eza pona vie mobimba yo ka dio za réseau zo lia fufu moi ça ko na olela likang tala ko likang ba rekla likang donc c'est que John bana sera ça bango bien pour me rappeler ko tozolela likang ko doit réclamer aska pe kuna abimisi mbongo bébé Bouchou, bébé Souka. Ah, ngaye. Mabala. Yonga sna bali elega YouTube te pardon. Ba retomber za mabeatika. Yo za combien yo ba? Ya. Tika ko. Ba retomber umaka nyenza ngabo kaka libala bokungo yango. Yanga sko moni yanga nyenza bo. Elega na YouTube te. Ba kangela lupango 3 personnes. Mubala kanga lupangu papa na bona mabango ba yana baleke ya muko mususu kote na biso pe mama nanga papa nanga nanga muko bandesumu po photo ezala te bo bino ko bangsa batu oyo ko zo ex na mo bona kimere na mbo mo boy ebimisela ngaso yo komiyo yes ko kanga mbo mais si yo pesa moi c'est quoi accent Axa neti axa ndaza bonga sasa ko moi sereza makasi parce que yango kati na nkolo défendre kati na nkolo ngaso ko moi sereza nanga kati na mokili o comprendre na sona ba nyonso bien vieux leki mo la nanga na li tanzo yo chana chemu temba na chana mutema za kote muzuzu yo kabeli ngana bwana ngana fa nanga ka bobenga petina na sebano makasi eza ngana ndimi yo chilenga kodi ngana zwate ya bo mutakabelo mbongo boya asibla nangati na luba bien ke bande ba lo ko ba tindelo c'est ça émission bien bon ba nyoso ba yo ka ba sembel nanga siko ba nyoso ba yo ka ba samibal nanga muso ba za to so kabela nga luka proposer nga na loba na été ko so ki nga na bal nanga tala so mo bato ba kabela so ba mbongo faut ça attention mona ka ya kabela nga linga loba no linga kama loba raté siko mutu mo to ba kema kina linga nanga yango près de 3 personnes 6 de clôturer ya kama ka ali ba mbona ngai libale samite to anda mabete aska olangi tant bato ba olobela eza mabe bala sala so musapi eza bien te mukilo eza nzambe oyo perdre pe vino ka bote bi mutema mutute
mutu mosusu azoloba boyebi te akosala nini na nsima. Ni basa divorce. En tout cas mpo na nga divorce basanga mpe kaka mpo na bato bo banyama bato ya divorce aka bolingo sukali ya bato bolingo eza na nia kese bolingo si bafibi ba deux personnes parce que moi je me demande bafibi ba maman ndako tomoni fi wana mosusu siko misusu wana bafibi do bolingo mpe sikre mpe se dimine nango mais na ya dimine te pona ye sukali eza alengi te ngali bana nga so bochango bato baloba na midembika nga olinga mama te na midembika te tala bobo marata tika papa bato azonga la foyer na ye koluka te oseloka bamona kaka osali na okomba baboti na o mais awape mukolo penga pe nakope so conseil te bamasumu ka mutu bofuta ti tali bino wana la prochaine. Merci beaucoup Bokungu mwana mongo solo mais opesi bato mbote te na magi ataku tukandang. En tout cas lukuta mabete nga ba décembre bona kakla bambota va opese. Franchement non je code mutu te. L'audet ni. Le 4e, le 17, le 16. Le 16 décembre dans la plateau. Non nazota je Noël amudu na magi Bokungu je Noël no. Moi 1 euro non nazina ngate. Neto kabwa libanga bertu taemba libanga yoyo libanga mbongo mama beza mbongo bino so bolinga magi Bokungu bino ntu ata lolo na bwaki bina mvrak so na bino zanga ba code nga ba feti bino mi piku tano so ba code nga western de sexanga so na kena nga western mama bangi ko molandana na lela bino fort tukena na ka bongo to misana. Merci beaucoup to komina sukanga la pesi nga bino bambote ba vie nga ba pidu nyama solo maître papa na ngai Jean-Félix beaucoup pa Elima papa na nga Camille Kamako mon grand frère propre kuna babi sieski bido ya ba sieski Pani Poutou Rachou la caramel ya bino yeyo na pesi su mona muluba solo so mupandi babi Mukaji wa pour l'interrogation ta ba lunette. Merci de ma weja derrière la caméra, merci na ma jumelle propre Léa Omba parce qu'elle a tout juste côté branché to zongana Fanny na Magi Bokungu. À très bientôt. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.